bana France, bana Paris, bana Schengen, bana ya Europe, bana ya mokili mobimba. Solution ezwami pona ba décoration na biso ya ba salle de fête, fête de mariage, fête d'anniversaire, retrait de deuil, ba mama ya moziki. To paniquer lisusu te. Décoration Karel et Sharon Okito. Baye wana pona ko sunga biso. Pona ko contacter bango bobenga na ba numéro plus 33 6 11 84 23 12 ou bien à plus 33 7 51 49 67 82. Naba primoko abordable. Bako salela yo, sal na yo ekozala na standard ya VIP na primoko abordable. Bazali wana précisément na kati ya France na Paris. Bako salela yo mosala kitoko et puis oko sepela. Na pri ya moke sal na yo engengi. Vraiment beau hésiter te. Beau contacter bango, bokozala jamais déçu. Bonjour, 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 bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambo te bele bisika bizui bino. J'espère que vous allez bien. Ngapenaza bien. Bonne santé à toute la communauté congolaise, partout dans le monde. Au Nyonso Bazali na Congo, au Bazana diaspora, vraiment, bonne santé, et puis vous allez toujours fort. Prière et zangate, et za lokola médicament pour na biso. Dieu nous aime. Biso ndeto linganité. Nzamba lingi biso makasi. Alingi Afrique makasi. Particulièrement RDC. Ilo kwa makasi. Alingi biso mingi. Mais biso na biso ba Congolais. Ndeto linganité. Yango tozo koma na ba problème. Nzamba zana mawa. Mon père qui nous aime beaucoup. Il se demande, mais qu'est-ce qui se passe à mon peuple? Mes enfants bien-aimés. Tu nous aimes, hein? Zamba lingi biso me to lingani ndete bande konanga. Parfois, je ne comprends pas. Je me pose 1000 questions. Pona nini to linganite? Pona nini ceux qui congolais muninga yalobi 1 plus 1 égale 2 yo boyi kaka. Simple calcul. Au boyi na yo lobi non. Pour n'engager exact à 2,5. Et ça 1,5. Et ça dépend. Ou bien je ne sais même pas. Ou bien tu t'en fous de donner une réponse exacte. Pourquoi? Bon, bande quoi va te côté na CG. Bilomo boye bibozana c'est sous les baobas. La danoise. Votre maman Leki. Voilà. Kopati, kopa café. Voilà. Kopoya tangawis, au saliango bien, au sangsina ba citron. Tokos, tandenga mukete. Pourquoi pas au bazu courage à la masuba? Verre à masuba. Il y a urine. Pourquoi pas? Bon, mais là. Quand on conviction dans le lobby, mais là, voilà. Mais comme il est voisin, comme il est moi, comme il a même pas un mobile, mais là, il y a moko. Voilà, respect dans chef coutumier na biso. Toute tendance confondue. Bonne santé, bisika bizubino. Bande konangai, bomonaki na Congo. Kande na lobi to linganite. Nazo kosate. Même biso na diaspora to linganite. Bande konanga na Congo to linganite. Men nzamba lingi biso. Ceux qui tozaika na bolingo, amour, ya muninga, bande konangai, mundele hotele mana bisote. Mundele akotele mana bisote.
Mais le quoi toza na bolingote, et puis toza sous na peur, toza na jalousie, moko batia biso, toza ba scrable, tolingi muninga amata te, tolingi comparaison, muninga, yo, oya leki yoti, yenda lobaka bien, yenda oloba kitoko, yenda azaboy, toujours comparaison. Au lieu, oya za faible, bo encourager amata. Oya zoloba bien te, bo encourager ye, mama olingo sani, nalina za journaliste, ok, nalina za la analyste, ok, mais ozo analyser bien te, ngai nazala nga pharmacien, nazala nga docteur, mais nasala ba analyse bien, je viens te soutenir. Non, obandi osekaye. Okuna lekio, yenda lekio, yo bilanda landa, mais balanda ka mutu. Oya obenga mutu bilanda landa, alanda nani, alanda mbwa. Yepe ozolo baza danser, yepe mutabanda ngote, yete mutabanda vi oyo, yeta banda YouTube, yeta banda kote kanazandu, yeta banda médecine. Docteur wananda za danser. Oyo bozo finga wana, c'est juste pour abokitisa ye, ayo boyebi ke ko torturer moninga moralement. Boza makasi. Bullying. Ko boule muto. Mite boza compliqué. Ko rendre muto ridicule. Atika kaka. Je ne sais pas pour nous gagner nini. Jalousie, moko boy kaka. Et puis, le qu'on a fait le cause la fanatique ya muto. Muto cause un fanatique, c'est Dieu. Au monde cause un amour. Mais beaucoup ba fan amour boy. Moi j'aime gana na ba fanatique te na sous les baoba. J'ai des gens qui aiment Dieu et qui me supportent pour un kende liboso qui m'appelle la danoise fait ça oko kende boy. La danoise avec live together. Non, ozo sunga ba mariage, fait ça, salango boy, sala bureau, banda ko boy. Regarde, engage les gens. Regarde bato ba benganga. Mais il y a toujours bato mitema mabe. Nako tchela bino vidéo. Botala mutema mabe a congolais. C'est triste. Pourquoi? Fanatique bakoya, ils vont encore insulter. Nga nazaka nanga des fois tu insultes. Olobi mabe, je te bloque. Tu m'en fous. Nakotika na même na 2-3 personnes. Oyo bakoye bake. Non, cette dame-là, cette coco-là, nga moi m'inquiète. Eh, no bombage nanga poani na sina koli na ba koko na nga ya kitoko. Ba meti moko bo ba metio la moko boy. Na oboya pourquoi nazanga mukolo. Why? Na okita age nanga na makambo nini. Mikuwa nanga ya kita age libum nanga mi chopo nanga non. Mais c'est triste pour le peuple congolais. Merci Nabino. Bolanda vidéo ona boke binyonso na zoya na lobela bino sikoyo. Twende. Voilà. Bonjour peuple congolais. Voilà. Hier parlant avec les amis au Congo, je me suis décidé de faire un travail d'inspecteur pour voir d'où venaient les produits qu'Olive Lemba a ramenés au Congo. Et si vous allez sur leur site internet, vous allez trouver cette adresse ici, 5 Micro House, Brown and Burke Limited. Voilà, ça c'est un quartier résidentiel. Ça c'est la maison de quelqu'un. Quand on voit ici, c'est vraiment un quartier résidentiel. On voit les maisons et consorts. Nous sommes non loin de l'aéroport de quoi encore, de Londres. Voilà que le Congo a une ambassade ici. On pouvait même dépêcher les gens de l'ambassade pour venir, ne fût-ce que vérifier qu'est-ce qui se passe avec cette compagnie ici. Sur leur website, ils ont mis des jolis buildings, comme quoi ils sont à Stockley Park. Non, ils ne sont pas là, ils sont ici dans un quartier résidentiel. C'est la maison de quelqu'un et ce sont les Indiens qui sont derrière. C'est quelqu'un qui opère à partir de sa maison. Et le matin, il a refusé de nous nourrir, parce que nous sommes à Londres. Ça, ce sont les taxis de Londres, vous voyez. Et ça, c'est l'avenue
Vous trouvez cette avenue ici sur son website. Donc c'est un faux produit et c'est un produit qu'on doit enlever du marché. Moi je demande à ce que le ministère, c'est pas moi, de la sécurité intérieure, je ne sais pas comment on appelle ça au Congo, ils doivent dépêcher quelqu'un ici pour maintenant voir ces gens. Ce sont des malhonnêtes, ce sont des criminels, ce sont des Indiens. Le matin, je vais chercher, demain matin, je vais chercher à fermer leur visage. Le produit que Olive Lemba a ramené sur le marché congolais, c'est un poison. On doit l'enlever dès maintenant. Voilà la maison où se trouve Burke et consorts. C'est ça, ça. Et là, sont les voisins, là. C'est un quartier résidentiel. Pour tout un chacun qui habite en Angleterre, voilà, venez, vous allez voir que non, c'est la maison de quelqu'un. C'est une adresse privée. Sur leur website, là, tout ce qu'ils ont mis comme building, ils ne sont pas là-bas. Ils ont posé de la paix à gauche, à droite. C'est déjà, ça sent trop mal. Et je demande à ce que l'ambassade du Congo puisse dépêcher des gens ici pour vérifier exactement ce qu'ils sont en train de vous dire. Et pour ce faire, en conclusion, je demande au gouvernement congolais, avec action immédiate, d'enlever ces produits sur le marché congolais. Donc, Olive Lembe n'est pas intouchable. On peut la traîner au tribunal. Et les criminels, de nous ramener des produits qui sont, c'est pas moi, fabriqués, c'est pas où, des faux produits. Sur leur website, ils ont mis des jolies histoires. Hein. Mais en soi, c'est ici où ils sont, dans cet immeuble ici. Voilà, chers amis, donc avec qui je suis dans un groupe. Voilà le travail que je vous avais promis de faire. Je l'ai fait. Et je les ai envoyé un email. Quand je vais rentrer à la maison, je vais vérifier les emails s'ils m'ont répondu. Et le travail est fait. Le produit, il est faux. C'est du faux, usage du faux. Olive Lembe voudrait tuer le peuple congolais. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Bandeko nanga bosi kota la vidéo. Bandeko nanga ina yebite. Gouvernement ya Congo boza wapi. Félix oza mwana ya poto, mwana ya na yebite même ba pigme. Na moni bozo tambusa bambuma moko boye soki ba mbumba nini o ba pigme ba lia kango balaksi bino zo sisa ba maladie nyonso. Tala batu kutu même na fin fond motema malamu. Baza na solidarité. Oyo biso tozana ngote. Tozana ba dirigeant ndenge ni na mboka wana. Poni mukonzi nyonso akoma na Congo fa koma mutema mabe. Je me pose cette question. Est-ce que ngai pe un jour na koma mutema mabe parce que na yebi un jour na gouverner mboka wana. Na ko kufa te aussi longtemps na gouverner mboka wana te. Aujourd'hui je vous le dis. Ah, ki mutema mabe soki nyonso akomi wana na modèle nini? Comment vraiment boza wana ministre santé aza yomoko président de la République ozali oh donc gouvernement moko munene soki 60 combien ya batu baza wana. Vous ne voyez pas que bazo kotsa poison na kati ya Congo? Et puis mutazo kotsa poison c'est qui? Ancienne dame ya président de la République, gouvernement eleki. Bandeko na ngai. Tangu tokoloba, tolobi. Bozo finga mama wana, azo sala boye, azo pesa ba comédien biloko, azo ko sala boye, mama Olive Lembe Kabila. Bote oyo ba pesa yo, kitoko oyo ba pesa yo. Ozana ngona kati ya motema te pourquoi? Pourquoi tu fais semblant d'être ange de lumière? Pourquoi ça motema mabe na bandeko na yo? Oyo yo lingo boma wana, basa bandeko na yo te papa mama. Babengaka yo mama. Na bakoko babengaka yo mama. Pourquoi tu fais ça? Bandeko bo partager vidéo. Atala kanga e kokomela ye. Dieu akotika te vidéo oyo eleka ya muna ngote. Tant que nous sommes dans ignorance, nous sommes là, nous tous on a été pour nous condamner Olive Lembe. Mais moi, na lingi yo au marché na bien, au marché na amour,
osala biloko eza priorité na vie kosote ba étape te pona osepelisa mwa population moko boya muke lelo comédien moko akufi te tozoyoka yo te. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Bakisi oyo yo ekopesa chloroquine oyo yozo pesa kuna na Congo batu ba mela. D'abord ici les Français awa ba Belge ba oyo kutu ba fabrika soki chloroquine wana bazana nous la discussion ke ba pesa ngo batu pona ba mela ngo pona nini ba eloko ba bengi corona virus ya corona. C'est bango batu bakomo mela bango kutu na masuba. Masuba eza antibiotique. Ya makasi kutu. Mais ko abuser nango te. Ko abuser na masuba te, tu risques ya ko bebi sa barin. Melango une fois, deux fois, c'est fini. Eza antibiotique et bimisaka antibiotique makasi botuna ba chimiste botuna ba pharmacien. Alors maman Olive Lembe tu te permets ya kopesa batu chloroquine. Donc est-ce que yo ozana droit ya kopesa publicité ya chloroquine même si yo mutu ozui yango quelque part yo mutu sengi loana sombi loana. Non, ce n'est pas à toi. Il faut les kana ministère à santé ba yaba dépister et wuti wapi et salami wapi et yena ba condition nini même ba condition en transport nango il faut ba yeba est-ce que ba conteneur wana et yaki na ba kisi wana eza penza désinfecté est-ce que trajectoire wana esali dire nango et bebisi ba kisi na quantité température o emema ki ba kisi wana ezali respecté. Il y a beaucoup de choses pour même kisi na Congo. Il y a beaucoup de choses. Et puis kisi ko comme na maboko na yote et ko comme na kinga katite et ko comme et pas ba secrétaire na yote non. Et puis ce n'est pas à toi. Yako livrer kisi wana ko laksa kisi wana pas ya batu. Que yango yo bomela. Mais non, peuple congolais, qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Poni boyo kakate. Botala siko video na laksibino kisi wana basala kango en Angleterre. Nanda kwa mutu ndenge ba chinois bazosala ba kisi na bandaku na bango ndenge pe ba indie basala ka ba kisi. Awa na kati Angleterre awa tu peux faire des choses dans ta maison. O sala ka ba biloko fo na kati ndaku na yo. Angleterre bazana laisser les moko boy. Moi je vis ici. Parce qu'il y a payé business. Comment balobi ke basala bazala bakisi basala bakisi bazaba belé ya babendie a bazaba pharmacien. Là otokoki koniango te ba pharmacien pe ya lukuta te ya solo o bana baza agréé. Mais bazwa ka susu bazosala su bakisi ya fo na pembeni. Oh, c'est que indien balingara ba congolais te. Pas même pas les congolais, les africains, indien a balingara bisote. Yo kende kaka docteur aza indien ou bien infirmier ou bien wapi au moins ba kotalo na misu moko comme si oza salité. Ce qui na awa mingi na Angleterre, tozo zanga bandako. Banani bazo zanga sapso bandako ba indien. Yango ba africain mingi toza na bandako te. Muto ko contredire nga zate nga moko na vivre ngo na opesa une expérience danga. Si na kenda na hôpital bazo négliger nga pa bendien. Nde ba indien bilo boke ko pesa confiance. Même na Congo nga na 2016 na ye Congo to komi na aéroport, il fallait voir nde bazo ya ba bendien plus que nga mwana mboka na ye. Non. Tolingani te pona nini? Pourquoi tolinga qu'étranger osko linga ndeko na omoko? Why? Maman Olive Lembe, ok kosoba bakisi. Bakisi komi na mboka. Hôtel adresse. Pourquoi tu peux pas appeler les gens à aller vérifier? Yo zana ba fani na yo ceux qui banani partout ici dans le monde.
avant ya kopublier kisi wana lekisi yango epa baexpert tala éducation nationale na mboka na biso ebeba tozala bapharmacien ya moniato oyo bazaka na besoin mbongo ya kobanga mpona nini bobangaka soki bamo livre ye na eloko vous tremblez wana eza domination satanique wana eza domination satanique baki fanatisme tozalaka nango satanique nga soko omoni ngai pesanga mbote normal naza mutu normal naza na mabele mibale misu mibale zolo moko madusa zolo mibale munoko moko matoi mibale naza rasta woman naza nanga mutu normal me naza na grâce ya nzambe naza na amour ya bandeko na ngai mosusu tomikitisaka mutu akobenga yo bandi kogangela yo tu te rabaisse oyoki ye juste parce que oza na amour oboyi kofinga oboyi kozongisela ye mabe mutu mosusu akobenga yo oza na problème ozwi temps na yo 2 heures 3 heures du temps oyoki ye et puis à la fin olobi mama mela mai opesi ye conseil asepeli juste eza amour mama olive c'est quoi mponi olingi oboma peuple na yo ntango oyoki kaka corona na Congo eza place ni pili bosaka na kombo na corona tu bato nyonso tu baza ko entassé na Congo lelo bakomi koteka laisser passer mpono bima mulongo a laisser passer 15 000 soki 15 000 francs mulongo mulai mpona kosomba laisser passer toi tu crois que soki corona ezaki kaka na mulongo wana laisser passer wana bozo wela kosomba laisser passer mpono bima mais ozwi yango eloko eza na mboka na bino te bosepela allez malaria ebele ezalaka kuna vous ne soignez même pas allez yo sikoyo oke kozwa bachloroquine ya moniato bandeko nanga bomoni video tozo analyse video kisi wana mama Olive aza nango bandeko mama Olive comment okoki kokotisa bakisi ya moniato o vérifier te eloko te basali yango awa na kati ya Angleterre awa bandeko bomona kaka te griffe wana kisi euti na UK baindien wana basalaka bakisi kaka lokola bachinois na kati ya bandako na bango parce que adresse yango wana ndeko na biso akei alandeli adresse oyo bango basali kisi ndako ya indien soki ezalaki eta usine pharmaceutique ya munene ya baindien toyebi ke leta kotaka na kati kuna baza na bakokomba bakosala bino bakisi na bino ya bien tout et tout mais oyo basali na kati ya ndako toyebi te chimie laboratoire ni bautilize eloko ni bautilize mama Olive oye nango lobi cadeau empoisonné opesi bandeko no bakongolais soki lelo bameli eza na baconséquence na banzoto na bango te mais Olive Lembe toyebi lobi te soki par ignorance yo moko mpo omeli yango bana no bazwi malaria opesi bango oyebi te ke mobali na yo mpe kabila wana opesi ye mais vous allez mourir bokokufa c'est pas bon malgré mabe nyonso bosalaka peuple congolais nous sommes là toza na amour na bino tolingi ke bino bobongama toyebi ke lelo bie lobi soki mpe bokomi motema malamu kaka na maboko na bino moko ka bobebisi bokoki mpe kobongisa eza mpe ka ndenge moko lelo kobebisa ndako na yo lobi obongisi lelo kobebisa libala na yo lobi osengi pardon obongisi toza na besoin na bino mais comment mama Olive Lembe pharmacien baza wana docteur baza wana bato ebele baza même awa na poto awa toza bakongolais ebele baza pharmacien baza pe na pharmacie na bango nga nayebi moko aza na rue de chaussée kuna so babengaka na Louvain pardon juste na Matonge toza na ndeko na biso wana aza pharmacien okoki kotuna
bana poto bolukela biso kuna ba pharmacie ya makasi ba izini ya pharmacie ya nini ya bia toza na besoin tosomba bakisi to alimenter Congo batu bakosunga yo mama. Mais ndenge nini mama nanga Maman Olive, comment tu peux faire ça? Obomisa ba Congolais ndenge wana na chloroquine. Yo pe muto ye nango ozo sala sensibilisation to mela ba mela. Yo ko sala sensibilisation. Okomi muta publicité, okomi muta théâtre, oza muta maboke, oza nani? Position yo yeba nakate. Classe nini yo tanga? Ozalaka licencié, gradué de D6 na wapi? Na yo mama Denise oza na pouvoir. Bino boza na pouvoir. Comment ba oyebi publicité ya kisi? Oko sala ngo ka pamba bongo te. Eloko batu bakomela, oko pesa ngo ka batu boete sans eleka na censure. Toloba o toloba te. Tozaka mabe. Tolingi mama Olive te. Yenda azosunga bino. Lia mbonga mama Olive mais soko bandi ko lia bakisi azopesa bino obandi ko lia biliele ba pondu na ye obandi ko lia so biloko ni mais vous allez mourir neti bantaba. Eloko bozana bino nango na Congo te coronavirus kutu bozana bino nango te bokomo ndima ba vaccin botala filme oyo na kotila bino na suka. Ba Congolais bandimi na bango vaccin bakoti bazokende bazwi mbongo balobi baki ko tester bango. Est-ce que c'est normal? Où allons-nous? Tozokende wapi? Toko suka wapi bandeko nanga? Eloko muke kaka amour. Tozoko kangote. Entre biso to liganité na poto problème. Jour wana nazoka ndeko mwasi azape chroniqueur awa na kati Angleterre awa alekaki na tolobe la vie alobi awa na kati Angleterre 700 Congolais bakufi na coronavirus. Na yebite na vérifier chiffre wana te. Na yebite soka ngaka loba 7, soka ngaka loba 70, soka ngaka loba eza 700. Mais ça m'a choqué. Botala bato belende bazokende. Ezo bangisa peuple te. Yo wana ozaka kimotema mabe. Yo wana kaka ozana ozokoma ba commentaire mabe. Ozo banga te ou bien ozali diable. Oza parmi ya bato o batindi maladie oyo. Tu fais partie. Parce que ce qu'on est vraiment conscient qu'on ne sait jamais. L'obi ezana maboko en Nzambe. Tu ne peux pas encore toza kimotema mabe. Maman Olive, après la mort, il y a les jugements. C'est le moment, Maman Olive, au changer. C'est le moment, ba Congolais, pour prendre conscience, ya ba vie na bino. Bimela melate. Tu sais qu'elle dit, oza na poto, ozaki na Belgique, là où il y a l'organisation, surtout côté santé. Oyebi ndenge nini ava ba publier kisi na Belgique, ndenge le kaka. Osali kisi na yo ekoleka boye leki boye eleki na ba condition boye na boye ba pesi ba kobai ba meli. Mais lelo Congolais linga koma kobai. Biso to yebi zaka ba souris blanc, ba mpuku moko ya pembe. Bangonde bazana presque même ba globule sans que biso batu. Bangonde ba mekelaka bango ba kisi belé même l'air ngana zaki na nini na Danemark. Mobile danga za chimiste. Eza ba biloko na bango ba salaka ezaka ba kobai. Lelo ekomi batu. Et puis batu na banani ba africain, banani ba congolais. Pourquoi accepter des choses comme ça? Où allons-nous? Bandeko. Chloroquine wana. Oyo Maman Olive alakisaki wana. Je ne sais pas ce qui photo nango na kolukango so na zanango isusu. Bomelate. Bamikonzi mboka bokanga stock wana nyoso bobwaka. Basala kango na kati ya bandako wao.
ndenge baosala bakisa bachinois epa baindien balingi biso te bokomela yango eza poison ekozala barépétition na kati ya nzoto lelo bie lobi te bokokufa a petit feu oyo aza na mato ya koyokayoka mama Olive Lembe soki ozalaka mpenza na amour ya solo mpenza sala effort ya kotuna conseil epai ya bana oyo baza na poto so ningo so bakisi eza na ekouta awa luka toza na président ya bakongole awa na kati awa akokosunga yo akolakisa yo nani azali pharmacien congolais nini oyo aza médecin congolais nini oyo asalaka na gouvernement ya awa soki mpe na belgique kutu baza ebele na France koloba te bakoki koluka marché ya bakisi ya bien mpona bandeko na yo kosala bamarché wana te sans kosangisa na bana ya place oyo bozosala demande ya bakisi wana bango bakoede yo baverifie so bakisi wana eza bien vraiment bandeko na nga tokomi na biso na suka bozala mpenza na ekenge bana Congo bimela te mama Olive change motema na yo lata mpenza motema ya bomama oyo ozalaka nango na kati ya ndako na bana oyo yo boti parce que ozali mère de la nation bozala na pouvoir te oza na influence oyo ke peuple abangaka oyo ke peuple alingaka yo combien déjà babandi kolela déjà mama Olive zonga na yo mama Olive zonga pourquoi parce que balingi yo yo pe linga bango pesa bango oyo makoki oyo kosunga bango biso toza wana tokobetela yo maboko nga so moto asali eloko ya malamu na koloba osali eloko ya malamu soko okei mabe na koloba okei mabe Werason akaboli biloko epa bamama eza eloko ya malamu na betelaki yango maboko na koleka na kotia video ya Werason na kolakisa bato botala ba initiative ya malamu yango oyo yo mpe so osali eloko ya malamu tokobetela yo maboko mais keba kokota na domaine na bakisi te soki eza domaine na yo te kokota te soki ozala bato ya makasi te oyo bakosunga yo kokota te tala lelo bakisi wana ozopesa bato adresse nango ndako ya baindien ndako ya baindien eza normal te il faut ezala na adresse nango ezala usine pharmaceutique ezala kisi ya solo ezala kisi ya mabe deja lokwa neti adresse apamba eza ndako ya baindien mama kisi wana ekoki kozala accepte te nani averifie yango est-ce que gouvernement ya awa everifie yango parce que soki biso moko tozala bakongolais beye basala babilokos balokotaka biloko batiaka na bacontener est-ce que baanglais bayaka koverifie biloko ni botiela bacontener na bino bozotindela bandeko na bino non bakoki kotia bakisi epola bakoki kotia bamosusu balokotaka banzungu bamosusu bazolokota bambeto epola eza bamaladi tala siko bavirus corona boy ale bambetu nango bokolokota botindela bakongolais bokeba na bilokos bokeba balokotaka biloko na banzela batindelaka bino est-ce que gouvernement contrôle que non eloko eza bien te mpona santé bwaka yango boye na boye non eyaka nango so mpe baindie basali bakisi na bango bambale batie bino bacontener nani akoya kocontrôle ke contener ezokende na Congo batala yango biloko nye eza na kati non vraiment c'est triste mais botika la malamu vraiment na komi na nga na suka nzambe apambola bino bisika bizwi bino mama Olive Lembe vraiment sala attention surtout pour la santé ya bandeko na biso bakongolais kolinga te après la mort ofuta makambo oyo okokoka te parce que nzambe abetaka makasi vraiment nzambe alingi yo repens-toi et puis linga bandeko na yo ndenge ozolinga yo moko ndenge ozolinga bana na yo na mobali na yo na famille na yo vraiment nalingi bino mingi wana mama leki na bino la danoise ba o nyonso oza na problème à solitude ozoluka mobali n'hésitez pas solitude eza mabe makasi au lieu ezala trop tard benga la danoise toza na site de rencontre toza na
agence matrimoniale, tozo sunga batu, quel que soit ton âge, viens, à partir de 19 ans, viens, tozo na mibali ya ba âge nyonso, basi ya âge nyonso, ya nyonso, pardon, viens, ozo mobile ya malam, obengi kala danoise, na 0044 74 59 62 52 17. Boye bele, ezokende bien, boke banaba sita moniato, boke ba awa bonzambe na bonzambe, boke ba nazope sabino déjà, penza ba conseil, boke ba. Au moins ka site moko bimi, ok kutana na ba bandi. Attention, biso awa sélection na biso, nzambende mokonzi. Gros bisous à vous, à bientôt. Voilà les nouveaux candidats à la vaccination. Ils sont candidats volontaires. On a proposé $20 pour tester le vaccin et on a récupéré. Somme. Programme de vaccination, programme élargi de vaccination. Donc, somme. Non, c'est un attaché, après, on a observé pendant une semaine. On verra.